have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout, bozwami. Afin que ban émission la biso topé sa kaseni, merci na Seigneur kola la kolamka eza habitude te bana mama eza kakangolu ya nzambe tomoni susu mkolo alelo. Baba kouke, ba vrai ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Cuisine Yannick TV a fongoli ba caméra na fait que likambo ezali. Soki likambo ezali te, bana mama na ko fongola ba caméra nanga te. Ceux qui n'a fongoli on a memel bino super émission on sait que likambo ezali bala mama bongo te Cuisine Yannick na bino azarane banki te bino mo boyebi ke alobaka Cuisine Yannick a memel bino émission mususu na mukolo alelo. J'espère bozo mona miniature wana. Miniature wana eza Omari, miniature wana eza Sila Bisalu Bekam, miniature wana eza Mao bana mama boyebi bato a théâtre na biso boyebi bango très bien koleka Cuisine Yannick TV. Ya minene nini ekomeli Mao bandeko na ngai, ya minene nini ekomeli mama Mao bokota ngonga ebelemi bokota lève bandi s'il vous plaît partout bozwami bobenga na babakouk Sila Bisalu babakouk bandeko ya Cuisine Yannick TV bozawa pi bokota okoti j'aime okoti commentaire okoti osabone soki pena no sabona te na chaîne ya Cuisine Yannick TV ozwi grâce ya kota la chaîne au première fois bandeko na ngai kozape te s'il vous plaît s'abonner commenter aimer et que ça la bien partager par-ci par-là. Tozo sala toujours musala na biso, toza na besoin to consommer film na biso, toza na besoin babakouk Sila Bisalu partout bozwami o alinga kasila o aza vra bakouk to consommer film na biso de pro de loin ko zape ba publicité te tika ba publicité eleke banel tisu kalanda film yo moko ko sepela okobima na implis na kacha SB kune ratarate kuna nde makambo na makambo éducation morale nyonso eza na kati ya filme na biso bokota lelo tokota la 7e épisode na biso tokoyeba ya minene nini ekomeli Mao bandeko na ngai. Bokota nazobenga bapapa nabengi bapapa o batika basi na kini bapapa o batika basi pa ba mama bokilo nabengi bapapa nyonso bozwa bakiti bovanda bolanda émission na bokebi nyonso Omari yaka Omari zwa kicho vanda Omari kabongo yaka makambo tozomona Cuisine Yannick alobi eza histoire vraie eza makambo ezo salema pe sala makana via batu badeko na ngai komona mibali na poto oye poto oasira petit sœur oasira momi moboye na kin ozo nourrir momi moko bon espoir ce n'est pas bien badeko na ngai photo loba to bomba te parce que makambo ezo leka trop surtout biso ba africain surtout biso ba bantu makambo ezo salema na sa moyoyo Papa Omar yo zalaki okendaki poto eroke poto omoni rien ne marche Papa Omar makambo esimba te yebisa mawe mao nde naza ana koma na mwasi na nga na lina assuro te ovanda ka boye luka vina osala vina ona libéré elingaki ezala bien ozwi mao na 20 ans lelo Omar oyekini 20 ans badeko nanga sali combien 40 ans 40 wana botika Mao mwasi aza flair tout le temps Cuisine Yannick TV alobaka mwasi aza flair babwakela kango mai po azala toujours kitoko soko ozobwakela yango mai te flair ebebaka bana mama Mao balatisaka ye periki te azaka na telefone te akola te loko te bokilongo andoki nani mama makambu bandeko na nga komone makambu azopesa pe makambu etufa Mao bandeko na nga na prison kutu bien na prison kutu ozata na espace moko balibero solo li ozongi me Mao solo aza kuna droit sola na Omari te bandeko na ngai mama makambu etufa Mao bandeko na ngai ya minene nini ekomeli Mao Omar ayaka kini te aye kini bango bakaise pe Omar nenga ye akwa aye moko Omar aye na Flore comment on appelle Flore bazana bango très bien na Mao bazo solo la gentil parce que ebika cuisine na ba Omar
ndeka makambo ezalaka bandeko na ngai nani omari alobi maonga naza na posa na yo mao yaka to solo na mao abi seke musu lelo likambo bien na sola na omari bando omari ya poto na sola na mbali na nga te lelo omari abengi nga seke likambo moko ya bien nzambe musu se exaucer ba prière na nga wana selon babula mao pa bimaka ta bimi na kwe mo batelemi na noko Omar ayebi si omoni ndenge eza boye a partir ya lelo na libere yo ngam na balaki yo ngam na libere yo sala vie na ona kokanga vie na te sala vie na obosana nga même na esprit no na mémoire no na tout nga na kala mwasi na nga omoni yo okoza su mwasi na nga tata ndenge oza salite tata ndenge okomi lokola koko tata ndenge oza mawa azotala kamino mo boyebi mawa bomba makambo coffre fort ekosa Kofre fort ekosa bana mama wazo bomba kaka mawazo bomba na mutema mawazo bomba bana mama omara lobeli mawa lobi ya suka okomi lokola koko ngana yo libale zate zwa biloko zonga pa na bino kendo sala vie na lelo na libere yo mawa kanisa eka msusu akosi msuka ndenge ezalaka mawa simbo bomar longoli mao liboka pangusi liboko nende tika mawa zana mikoba ana salite omar bongo pete omar bongo pete mibali bokendaka nyonso botalaka ta nsima te mao o de vierge mao o mwasi oyo bande kozika zolambela yo ti okenda poto ye oza kutu pa na bino na fleur mutu alambaka kaka mao bandeko na ngai bongo pete omar poto eza nango lola te poto eza nango fin du monde te bandeko na ngai tina niveau oyo ndeti kaka ke mao asibi potopoto asalite opakolo salite Omar opesi pasi na mitema bato opesi pasi omari banoko oyo boza na poto bosala 30 bosala ba 20 ba 15 boyebisaka bana bato bootika na bakini osura petisi ya moboye na kini nga na ke poto koluka na obala yo soki omoni ke na poto ozala banzela na oyebisa ye prevenir moninga aluka botala na ota omar atikaki mao na 20 ans omar azongi susu 20 ans ça fait combien de temps 40 ans na bientôt ménopause bino mo boyebi biso basi nde tozalaka ménopause ekokuta na 42 ans 45 ans ça dépend ba corps bana mama makambo vraiment omar asali malamu oyo bien asali mabe bon manifester na ba commentaire parce que question na poser ba vrai ba abonné na nga ba kuka asali malamu oyo bien asali mabe quel sabotage olukeli biso pe mundele toyeka na mwasi ya noir fleur na mao différence nini parce que fleur aza noir mao pa aza noir différence nini différence ka pona poto fleur aza na bomengo ta olekiseli mao soki mao ozalaki oliberaki mao alingaka luka vine msu mpe alinga azwa mobali ne mpe msu apoto msu ata apoto te ata akini parce que vie eza partout boni baza na kini bakoma koya kwenda vutuka na poto boni baza na kini bakoma kokende Dubai Turquie partout baosala makambo ya minene koleka bato apoto na bomona te bandeko na nga na minute eza minute ya basentiment te na minute eza minute mitufu esala bandeko na ngai esala pasi na mawa na filme oyo esala pasi na mawa kotala mpe susu kuna na ngambu ya famille ya mao tellement fm bino mo boyebi Thérèse Anguli azalaka mutema moto aza brutal aza lokola mobali Thérèse ape kuna aza lese te alobi mwana mama kenda boye toyeba switch te tomoni kake noko bakendaki na marele napesi noko baveste ayebi alampi bango ndenge ezalaka me tozoyeba position ya ndeko na biso te nga moko fm fona kita kaka na terrain nayeba juste eza nini bandeko na ngai bino boyebi ka fm ndenge azalaka na ye brutal fm mpe akiti noko lule noko ipepi naza na besoin ya adresse ya Omar adresse nini osenga po botolaki kutu telefone po kate na lisolo na adresse nini osenga nga na adresse ya Omar te noko lule pesa nga adresse ya Omar ya flat azali esiko ke na ozwa ba veste nga na adresse ya Omar te no pesa ndeni na adresse mbala moko bino boyebi ma Thérèse akangi ye kachi wana soki marele na yaki te nde lule panje ekangami akokaki kokufa bino mo boyebi fm mwana matete fm ye moko akangi ye jido oyo baba jidoko oyo kava kata guma akangi ya boye
étouffé bino mo bomoni FM azana munene sikwa kangi ya lule na kati ane ya lule abi panze sale passé étouffé yeloba pesa nga adresse. Parce que comment noko yo kende koteka olikolo ya ba veste ozo trahir mwana ndeko na mawo esika kenda position ezoyeba na te na famille pe ya mo ba telemelaka ndeko na bango mais kotala ya Marlène azaka na edu ya Marlène azana trop silence trop malili mutaza show na famille ya mo pe kenda bongo fo mutu mo a show pa zala bongo te bala mama esinga ka bongo ndenge bia Teresa okay na ngo fema okay na ngo bia ya Anne okay na ngo bia pesa makambo zwa makambu okay na ngo bia tellement zo cartonner ba rôle ne bia esa biso elengi tellement film na biso eza elengi makasi bandeko na nga ea super bien bokota to consommer film na biso partout ozaka na site téléphone ba tablette fongola ngo na 18h30 landa film asi la bisal officiel yo moko kosepela bandeko na nga okolanda koleka même cuisine yani kitifi na bino bala mama bongo te boyebisanga no bongo te. Parce que ya lule yo kozwa ba veste ba peso ba veste o tiki no lobino kutu makamba maote pour vous c'est pel kana ba veste parce que encore lata ka Julien ozwi na ba veste o sepel o trahir même moi na Jida ba deko nga Jida to moni va Jida Jida vraiment ça que ya lule Jida trahir moi na o mao azwi ba veste a bossa ni nyonso likola ba veste a bossa ni nyonso FM pesi ko nenga aza mutema moto montalinga ba position mwana mama za wapi mwana mama zo le kandenge ni parce que makambo bozo ebisanga na na kita na kini kuna tenebo juste za kanini parce que FM na kenda pa mama makambo te FM ayebi kutu kuna te aza pe na adresse te bande koneka mbakenda FM pa komi show aza na besoin akende ayebe za nini zo le kana kachi kuna bala mama moto zo pela na mutema Marlène Teresa Robomano, comme si Bakano côté, Teresa poussé à Marlène, on dit esprit de jeu coach, bilai, esprit de jeu coach. Oh, mais quand on bête, on peut s'en adresse kaka sikoyo. Ya Marlène abi ya kita limbisa mwana mama nga mutu na la chikelo libele limbisa to moni Teresa pa kiti aya sengi pe ya noko pardon noko panji ba me manga na hôpital Teresa bien na hôpital te na sombelo kisi mama Teresa ebo jouer bravo non sombelo kisi vanda kimia na sombelo kisi Marlène lobi mama Teresa tala Teresa lobi ngana zana besoin na ke na flat wane fika Omar azolala ndenge ni bino boyebi kazolala na flat ezana 2 chambres oh maom talobaki ako mawa lobaki seke boyebi kuna bien ngana zana besoin na kende kuna na yeba na sola na Omar na mona na Omar ngo na misu na mona Omar na misu bana mama Marlène pas zobanga Marlène azobanga ebi ke soki FM akicha moni Omar akobeto Omar parce que na ndimi na ngate Omar obete FM akobeto Omar bakobunda parce que FM azaka brutal bien mo boyebi Teresa nguli azaka brutal bana mama Teresa akobeto Omar akobeta Fleur ndecha boma pe jour ngo Fleur ako comprendre que mao azalaka mwasi ya Omar sika makambu ya Omar ke beba nde yango wana bana mama parce que kokende ya FM akene même pas mama makambu akene même kokuta no Omar loba Fleur azalate pour ceux qui Fleur aza jour ngo mbwa asui mbwa ezolekelanga eke beba bana mama eko beba bino mo boyebi FM nguli azalaka brutal liye kutu maîtrise ezalaka te bino mo boyebi maîtrise ezalaka te bino mo boyebi bana mama bino mo boyebi bokota to consommer film elengi sila bisalu formule nino zala ngo mwana bato asuka nzambe silo za soma bokota to consommer film oyo kotela mawa lela moni esika kokende refuge te mawa ke wapi pa basila pe kuna mawa moni bobo na sila mosila bandi kolela sila Omar benga koko Omar lobenga la koka na yete Omar mawo leli singa ikwezi yaniki na bino aleli bana mama na coach na kacha filme na coach ndetika omana maonde kona nga bana mama na leli na mami so kitinga na leli na okipasi na za mwasi
na leli bino mo botali sila bisalu ndenga leli akoki kosiporte te botala kaka 40 ans 20 ans passé Omar alobi nakomi koko na bongi na ete bobo papa bobo solola na Omari mobali nanga bomwana azongisa motema nsima Omari abosani nyonso mawa leli singa bandeko na nga esalaki pasi na filme wana bobo akoki te atanke mobali amelika angenge me bobo ndeti atangisama amisu sila bisala akoki te sila bisala leli alobi maoloba obimisa nyonso mpo motema ezala les motema ekita maolobi bakomisanga boyi mama na bango abina lata periki te na tosa nasala boye na tosa nyonso kaka mpo na bolingo na nga mpo na mobali na nga Omari na ndimi nakoma memi boyi nakoma memi cuisine na bango mpo na lambaka ayaya mawa pesi pasi bandeko nanga pesi pasi alobi aleli tellement mao acartonné kitoko mao 10 sur 10 te mais 100 sur 100 bravo mao umela nzamba lola pambolo mwasi oyo mao acartonné na filme wana bandeko na ngai non na leli nga kuizi ya Niki TV na leli bandeko na nga baba kuka sila bisel bandeko na nga nyoto bolanda live ona leli bocha ba j'aime bandeko na ngai esala makambo ezosala makambo na kati ya filme ana de oka deste croisé esala makambo moni nzamba mawa azobondela nzamba agiste bala mama okosa cuisine ya Niki TV okosa sila bisalo mokosa nzambe te nzamba agiste nzambe atelema mutu asuka kata ya makambo na miniti oyo mawa suki alobi na okende koloba nini pa bana mama na ngai nakoyebisa ya Marele nakoyebisa Teresa nini bino moko boyi bayana nga ndenge bazalaka na bomba makao misusu na koloba nini mao mayele sila ekoskima refuge pa nani epasila sila pe kuna na bobo susu beba ebonga suka bala mama sila lobi bobo losolola na Omar soki lelo komo mona mama okoko a cause ya mama makambo a cause na ye mwana mwasi batu bokomisi boyi mwana mwasi batu bo etufa ye mwana mwasi batu bo sala esengela bo sala nenga zawana mawa vanda bo pe mutu azwa mao mutu azwa de vierge mao eza Omar akuta mao vierge nga kutu sila nazaki nanga deja ya namu yo bobo yebi boni ki mutema mabebo Omar ibuki ya mutema mabe makasi boyo tala ta sima te lelo komo mona mao koko nyonso pona yot mao pe kutu kote musu pe ko apese nga kanda elobi sila obi apese nga kanda parce que mawa lobaka te akoma ka lokola baba mona nde koyeba te soki ezalaki ya mvutema soki mama makambo autiliza ye nga mpe bandeko na nga cuisine ya Niki TV na bino na nde koyeba ngo te koma soki ka mama makambo alobi mawa azolenga boye ate kutu balenga abokilo yango bongo pe te mo mpe ezala so omoni bokilo alobi boye ake mabe ovandisi obi mama na respect mama boye mo mpe kende abo me mao kutu te azali kuna tana te adena tana timno mo tala linda ndenga zo gangela mao linda te yo seme kwa mabebo botala linda ndenga zo gangela mao bandeko na ngai mais nzamba lola akotika mao te parce que le rendez-vous na 18h30 to consommer 7e épisode na biso toza na besoin to beta ba 200K toza na besoin to koma na 1000 abonnés na sila bisal officiel ko zappe ba publicité te s'il vous plaît la famille botika ba publicité leka ekosala sila bisal bien bala mama bandeko na ngai ki mutema mabe cuisine ya Niki TV alobake futa kate Omar akofuta ngo Omar aloni lifeleza nango na lola te okufa kaka na se oloni ngubo kobuka nguba oloni tondolo kobuka tondolo yo de mona olona tondolo buka manga sende bazwi yango wapi okobuka ngo Omar oloni okobuka bandeko na ngai tellement Omar aza mutema mabe mama makambo aza mutema mabe linda kutu
motema mabe mwana ya mukio basukola loba mawa lambelaka bino te loba mawa zikaka mpona bino te loba mawa nika bilamba bolataka te nzambe aza juste mawa aza na esika kofunda te alobi nakoleka na bainternet te nakokende na bapuleta te nakolela kaka pa nzambe nzambe alola kata likambo yanga mawa mwana etike nzambe akotelema ekosuka ndenge nini na ngambu ya Omar Flore akoyoko bia akoyoka te Flore akoyoka ekosuka ndenge nini na ngambu ya Omar wana eza question parce que Omar il faut payer Omar il faut fouta o aloni bandeko nanga Omar il faut fouta ngo photo mona ngo kana kacha film Omar akolela maonja bakosala o grâce telema pupola avance orokuta na muto akopanguso pinzoli balobi so na gauche kangami na droite efongwamaka nzamba salaka d'une manière d'une autre bala mama nzamba bindenga konsolaka mitema na biso to décevoir to perdre espoir te Quand perd d'espoir, tu as toujours d'espoir. Quoi, Nzamba, na foi. Nzamba ko pangusa mao pinzoli wana. Nzamba ko résoudre ba problème ya mao mawa ko seka. Mawa ko sepela mache ko baluka bana mama. Mache ko baluka bande ko na ngai mache ko baluka. Parce que Omar azo sala a Monica Longi. Omar azo sala Monica ya komi Nzambe. Mais ya zane Nzambe te. Azaka Omar akotika lomari. Mokeli na biso nyonso eza kaka nzambe yenda telemaka le dernier mpona koagir akokota likambo ya mawo akokota bana mama nzambe aza juste eza somo bana mama eza somo bandeko nanga makambo tozomona eza somo ezosalema na bafamille partout biso baafricain makambo abo ezosalema omoni ke olingi na ofi ya bato te libere asala vi na ye bovandisi mawo wana na ndako na bino boyesela bino misala boyeba te kolala kolamuka makambo ezopusana kolala kolamuka makambo ezochange bandeko na nga memi telefone asimbaka te boki koimagine tala niveau makambo bala mama bokota to consommer film na biso lelo tokotala 7e épisode na biso tellement na lela bino ya trop émission na biso ekomi na suka que Dieu vous bénisse à la prochaine merci na bandeko nyonso bozaki na live yo merci na ba obokolanda après merci na ba obokolanda bo s'abonner bo commenter bo partager cuisine Yannick na mio ba kuke na lela bino ya trop merci na bandeko na nga nyonso obokolanda live e bandeli tisuka que Dieu vous bénisse à la prochaine bye bon week-end partout bozwami ba bon week-end ba kuku nyonso ba frère ba abonné na nga bon week-end.